Liloba ya Nzambe bomo ya seko oya bakoko na biso ekotikala seko na kombo ya Nakomba na kombo ya Maweja Nangila akonga mongali Chemaunga Mbunga pe na kombo ya babokasi nyonso ya nguya o bakoko batikela ki biso esengeli ngana oto sosola tomiyeba yango malamu ete bakombo o bakoko batikela ki biso yango nde ezali na nguya likolo na nyonso ya kobikisaka bomoi na nga nayo kasi lokwa bato bazali na tembe tozokende na bongola meso mwene 2021 yango biso tokutana na bino lelo mpona topartage concept nini oyo biso tozolobela à travers nzamba bakoko parce que nzamba bakoko aza moko mpona tous les peuples du monde eza so tokutuni ba français ba arabe banani batu tu baolobaka ke nzamba aza moko mpona batu nyonso me balolenge siko ezokesena to pe ba façon d'utilisation eza ndenge moko te. Cela veut dire coûte que coûte appliquer siko na logique ya mobimba ya bomoto bwa bango tina yango biso tozobetela bakoko tolo pamba te makambo basalaka esengeli biso bato lelo to découvrir pona epesa biso bokasi tokoba yenda ya développement par rapport ya continuité ya bisika oyo bakoko na ngana ba sukelaki. Donc lelo tokoloba mwa makambo etali développement ya ndeni to réussir makambo ezozela biso liboso na 2021 parce que 2021 batebele bakosala te mais biso lokwa toza na cahier de charge toko déterminer makambo parce que tolobi toza na continuité de continuité sans limitation et to lancer le 3 octobre toza en fait munene ya Mvuluzi Kimbangu mukolo o prison Mbanzangungu epanzanaki pamba te basambisaki na conseil de guerre liboso ya juge Rosina capitaine Tiz un indien le 13 septembre 1921 jusqu'à le 3 octobre 1921 boloko ane panzanaki Kimbangu abimaki alakaki bilaka nae yango tozolobaki Kimbangu azali Mvuluzi aleki Yezu soki totali bato ya kimbangiste bazozela centenaire balakisa bino mise wana basangisi bake na lutendele bazwi tono bino bolobelaka Kimbangu te bolobelaka Yezu bokota na masolo ya bana Israel ya bayuda koma siko bokezwa tono na lutendele boke ko exposer yango na mise siko biso bakolo mise nde toye pour rassembler tous les arts vernaculaires de nos aïeux tout ça va mise moko oyo ekozana na ba dimension moko haute et oleka ba mise ya mokili momba parce qu'on va rassembler les arts luba, on va rassembler les arts teke, on va rassembler les arts chokwe, on va rassembler les arts katangé. On va faire une exposition spéciale de tous les tribus par rapport il y a 449 dialectes topé tribu oyo ezwamina engumba Congo Kinshasa. Cela veut dire programme obisoto wana ngeza programme de détermination pour transformer le Congo, pour transformer l'Afrique. So ba biso tembe parce bando bakisa makaka parce que toza déjà. Lokwa tozali ba essayer biso topé ba biso maboko pona to démontrer ba makambu ndenge na ndenge oyo biso toye nango parce que toye na losambo ya nguya oyo ko décoloniser Afrique mobimba et aussi li sa père oyo ba konzi Afrique babanga ba mindele parce que père ezo ke ko sila Kimbangu démontrer ba capacité 2021 to kuta Congo oyo et ko ravager mensonge nyonso pe e ko pesa biso voie d'accès ya continuité pour notre débiter au toujours benga lokola nouvel programme d'orientation. Bakangi Kimbangu ya solo na lutendele Mbanzangungu bomoi ya seko liloba ya Nzambe ya ngonde bomoi ya seko ya solo ya bakoko na biso ekotikala seko bakoko na biso ya solo ya loposo moindo bayebaki Nzambe se na bongola meso liloba ya Nzambe ya ngonde bomoi ya seko ya solo ya bakoko na biso ekotika seko
PV ya Congo ya solo na bilenge nyonso elobaki kimbangu solo bomoi ya seko liloba ya Nzambe yango nde bomoi ya seko ya solo ya bakoko na biso ekotikala seko mwanyana mayele ya solo na bilenge nyonso mangongele solo bomoi ya seko liloba ya Nzambe yango nde bomoi ya seko ya solo ya bakoko na biso ekotikala seko bakoko baindo ya solo banyokwa maki pona lobiko solo bomoi ya seko liloba ya Nzambe yango nde bomoi ya seko ya solo ya bakoko na biso ekotikala seko ma message ya solo mangongele lobaki kimbangu solo bomoi ya seko liloba ya Nzambe yango nde bomoi ya seko ya solo ya bakoko na biso ekotikala seko. Donc elobamaki des gens poissaye te biso tokobotama na bilaka ya bakoko na biso tina yango tokutani lelo pona topesa programme exact tosengeli totambwa nango pona to se retrouver na développement ya liloba ya Nzambe pamba te tolobaka yango depuis la disparition akoko mangongele makambo nyonso ezongaki nsima mais biso tokangai maboko te totiaki molende pona kozongisa baprogramme nyonso oyo ezalaki éparpillé et toréunir baprogramme sikoyo toza na continuité d'évolution na développement pona messager nyonso ase retrouver na revenu ya ba parcours o to saki na ko mangongeli parce que to vandaki na programme na biso général to pe concept ezalaki ete to sa misala ya bilanga to longola Kongo na pasi to sala transformation ya vie na biso to bimisa ba salaire na biso ba yeke 2021 na 6e mois to futa batu nyonso ba salaire mais avant to commencer ko 2021 le to d'Italie fiche d'engagement liloba ya Nzambe. Donc liloba ya Nzambe komi ko évoluer, il faut mutu tout à côté na fiche d'engagement ya liloba ya Nzambe. Fiche d'engagement liloba ya Nzambe ezali assurance vitaux. Il y a tous les membres de liloba ya Nzambe au monde na raté oye la biso lettre ya justification d'absence. Soki justification eza clarté, tozong sona na recyclage. Recyclage eza lavage à cerveau. Et au tikalaki par rapport à la vitesse au baninga bazotambwa nango. Maintenant makambo etali fiche d'engagement ya liloba ya Nzambe ongana tozolobela eza société munene oyo ko délivrer bo moyina ngana yo to bando vivre pe ndenge poto e vivwaka. Toka mwa bango te ke assistance sociale te. Biso pe to kuzana droit kozana ba assistance sociale parce que toza bomengo ebele. Ça nous manque juste l'organisation, cette organisation là yango toye na yango. To tiango siko na mesa ba oba kondimela to créer vie nouveau to pe vie ya sika o to benga Congo ya sika to changer mode de vie to longwe na ba système ba dépannage. Fiche d'engagement ya liloba ya Nzambe ezani 1. Fiche d'engagement égale détermination ya prise en charge ya bo moyina biso pe bo moto na biso mobimba. Esengeli membre nyonso ya liloba ya Nzambe azala na prise d'engagement yambo tofutama na 6e mois 2021. Donc tozo kenda to na programme eza déterminé, programme tozo pesa yango ko se réaliser. Wa kozana tembe to c'est la totale bongola mais so moine parce que maloba kimbangu erataka te kasi ezong c'est la rabiso toujours eliki atope espoir. Maloba kimbangu solo ekokisami Christianisme ya kiso nakokabola lokoso moindo kimbanzi seleka sukisa makambo Buddhisme ya kipo nakobebisa bo moto abaindo kimbanzi seleka sukisa makambo kimbanzi imana matita Nzambe seleka mabelongwa awomboka ya Kongo
totikala na bomoya pe twase na kombwa nzambe maloba kimbangu solo ekokisami do banda to banda masolo tu babetelaka biso o yesu maloba ne ezokokisama eza ya monyato parce que bolobaki akufela bino mpona masumu na bino elimbisama me ti lelo oyo boza toujours na kati ya mensonge, boza toujours na kati ya koboma bato, boza toujours na kati ya konyokola bapeple na bino, boza toujours na kati ya koboma batu ebele mpona kowela babomengo oyo nzambe apesaki. Siko biso la communauté internationale bantu toye na puissance divine pour vous contrôler. Et cette puissance va renverser toutes les puissances des armes et des explosifs sophistiqués. Ça veut dire puissance toye nango et osa musala à partir de début 2021 ndesika siko bokomona mpepe oyo ekosouffler pour débarrasser na mensonge pe kopesa biso accès ya revenu ya bolamu ya vive voix prophétique noire par rapport na souffrance ba monaki parce que baba itonyo kwa mapoto pesa bana na biso ba koya sa continuité bokasi wana ya kolonga bitumba ya renverser bangunya siko bangunya na biso ce sont des européens, ce sont des italiens, ce sont des arabes bato wana tout ba trika biso ba sala biso masolo lokuta kana kata masolo na biso la religion moko eza prohibé yango siko tolobi kete lokwa biso pe to comprendre que mboka eza na bomengo biso tuna bakonjo wana ya politique to vanda table moko pour discuter les problèmes ya vie sociale de l'homme noir parce que rien ne manque pona bafuta batu salaire, rien ne manque pour basala ba hôpitaux na ba province nyonso, rien ne manque pona batia ba électricité na ba province nyonso, rien ne manque pour transformer nos provinces. Mais le quoi ce que bazali bateketeke bazoyoka bande bakonzi na bango bamindele soni parce que bazo gérer bango na ordonnance loi biso sikoyo toye na décret royal pour débarrasser de l'ordonnance oyo ezoko gérer bakonzi Afrique mibeko utaka na Europe pona bango ba fonctionner toye ko boma politique wana toye sikoyo na makambo asika pour te gérer siko Congo. Fiche d'engagement égale juste détermination et à prise en charge. Il y a bon moyen biso mobimba pe bo moto na biso mobimba kasi ezali obligé na membre nyonso eloba nzambe azana fiche d'engagement oyo ya mboto futama na 2021 na 6e mois. Donc à partir du 3e mois il y a 2021 to doter membre nyonso tout fiche d'engagement oyo. Pambate fiche d'engagement égale assurance vitaux des membres. Pe mabota na bango nyonso na niveau social. Topé na niveau socio. Donc so aujourd'hui prise d'engagement ezali assurance vitaux. Ya ba membre nyonso na mabota na bango na niveau socio. Topé na niveau ya social. Parce que tu es chargé et social. Mais ce parce que membre na mabota na bango et le bateke papa abota yo te babando ko bénéficier par rapport ya obiso to andoko zwalem su une fois na année moko to kabeli pe ba famille o babota biso pona ko honorer bango. Mais atozolo be la famille ya membre ezali yo na mwasi na yo na bana na yo boko zala enregistrer parce que lo ba nzambe bandoko zwa mutu nyonso en charge vie ko changer nde tozo kende. Makambo ato omona ngwa partir 2021 makambo tout ekobongwana tokoti na nouvel programme d'orientation nesika siko ekolandisama pona to détruire ba maele mabe nyonso tout et kimbangu ako se faire voir pona ko déclasser Jésus ko laksa poele que c'était pas Jésus mais c'était plutôt kimbangu mais bato ba Congo o ya kimbangiste ba comprena ki matière malamu te ba yoki soni pa ba belge ba kotisi bango mensonge que kimbangu l'envoyé spécial de Jésus biso bi non et non. Kimbangu n'est pas l'envoyé spécial de Jésus parce que il dépasse Jésus, il dépasse Mahomet, il dépasse Bouddha, il dépasse tous les prophètes de la Bible. Il dépasse Josué, il dépasse Élie, il dépasse Abraham, il dépasse Jean, il dépasse Luc, il dépasse tous les 99 djinns du Coran, il dépasse la capacité de Torah. Donc, allez-y, parce que y a un cerveau monteur.
Il y a fonctionnement ya bola mo bomoto na ngana so to ebete la route sera bloquée to ba to lelaka ernion su bomengo ezobima ezokende tala bapasi na bitumba pe minyoko na mboka nyonso ya bakoko mabeza kolandalanda kaka biso na nzambe nde elongeza tala bapasi na bitumba pe minyoko na mboka nyonso ya baindo mabeza kolandalanda kaka biso na nzambe nde elongeza kimbangu mobikisi mokili mobimba kumisa baso bandimeli nzambe na nguya lolendo kembo 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 nzambe kembo yokolinga mokili mobimba kumisa baso bandimeli nzambe na nguya lolendo kembo 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 nzambe kembo yokolinga tala libota noza konyokwama moyindo po yotikaki nzambe ya bakoko sala nyonso zongela nzela bakoko bomo ya seko yokozwa tala libota noza konyokwama moyindo po yotikaki nzambe ya bakoko sala nyonso zongela nzela bakoko bomo ya seko yokozwa kimbangu mobikisi mokili mobimba kumisa baso bandimeli nzambe na nguya lolendo kembo 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 nzambe kembo yokolinga mokili mobimba kumisa baso bandimeli nzambe na nguya lolendo kembo 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 nzambe kembo yokolunga ngana lukaki yo na molili buji na maboko ngana monaki yo te moyengali na mangengenge natali na moni mobikisi nanga loku mwanani loku mwanzambe nzambe ya kimbangu nzambe muzalisi matondwa nani matondwa nzambe nzambe ya kimpavita nzambe muzali tika toyembela nzambe ya bakoko nzambe muzali nzambe bakoko nzambe atonda na nguya ye nzambe muzalisi donc nzambe kimbangu aza différent na nzambe ya Yesu par rapport au principe parce que nzambe ya Yesu azomesa batu makila balia nzoto nae tout le monde sont devenus des sorciers donc batu tout bazomela makila na Congo baza ba sorcier yango ba ko transformer matière première te po makila wana kangi bango miso komisi bango bazoba batikalika toli ya nzoto ya mokonzi tomela makila na esengo wana ezali lobiko ya bakristo enzambe yambanga na esengo do basangisi makambo bakotisi tripotage to pe démagogie na makambo nzambe e bloquer biso et pesi biso sko botutu parce que yozo mena makila mais ozo lukate nenya ko transformer bomengo nzamba pesa kiosko nzambe ko intervenir yote abandolo beloka na conscience que tala baninga ambiso bige nzambe ya kimbangu azanzamba Yesu te nzamba Yesu komone Elohim nzamba kimbangu komone nzambi mpungutulendo ya mbanza velela c'est deux choses différentes par rapport au principe parce que tant on reçoit nana bango poto sambisa ba mindele balobote bokomi ba raciste parce que nzambe azaka moko pona batutu to esi bango to bibo bino boyeli so ba pratique na bino ba pratique mutu mwindo eza wapi donc okanga bango na ba façon nyonso yango bomoni bazo banga ba yebi déjà que bana maele babotami oyo ba yesu ko na exécution et jugement la communauté internationale va mettre fin au mensonge des blancs et va renverser l'Europe par rapport à la pratique sikoto sala parce que toti ne bango mpepe ya nguya na nzela ya balosambo pona ébriser ba intercalation nyosu obatiela l'homme noir pona azaka toujours derrière bango et ba chaîne wana de katani déjà tolingi sikoyo to koma libre pona to exploiter notre propre mode de vie fiche d'engagement ezali na ba procédure à remplir 1 on remplit combo na on a posté non nao 2 on remplit numéro matricule na o to benga numéro de programme p numéro ya correspondance 3 on remplit suivi des membres est-ce que sera présent à tout moment na likambo ngo to za no pe na absence lem so la na makamino mo privé 4 on remplit nombre bana oyoza na bango parce que so on remplit fiche d'engagement te ba no moyen social qui peut bango ezate yo le goza enregistré dans numéro matricule ba occupé ka yo moko donc fiche d'engagement et yo pona ko enregistrer mutu nyonso pona ko yeba kameza ba procédure na ngotan yo ko enregistrer on a botaki
bana ebele bureau social aza na équipe na ye ya vérification aokita sur les lieux mpona koyeba kolandela makambo ya bana wana ese eza vrai soki dossier eza vrai bakoti palmarès na yo mpona bakipaka yo na famille na yo pamba te chargé social akobanda kosunga mabota na biso nyonso na nzela ya contrôle ya fiche d'engagement des membres donc chargé social ye mutandosa musala wana ya kolandelaka oyo tozokobenga lokola soutien ya bamabota nyonso na nzela sikoyo ya contrôle ya suivi d'engagement des membres so okosi ekoyebana parceke bando otinda bato bakoya koverifie ti na bafamille wana mpona koyeba soki banana baza ya yo to mpe baza ya yo te donc tokozala na makambo ebele yango sikoyo tozoprépare ndeni tofonctionne kongo yango ya sika mpo bato ebele baoloba kongo ya sika me baza na programme te baozalaka kongo yango euta likolo ekwei na se bum babandi mamo kongo ya sika or babai kongo ya sika ekozala programme ya sika oyo un groupe de gens un petit gouvernement de rien du tout bako établir yango mais on est là déjà toye toza gouvernement politique te tozali gouvernement oyo tobenga lokwa royal toza na sommet ya union européenne toza na sommet de l'états-unis d'amérique parce que tokobloke bango toza na sommet ya autriche donc toye kodestabiliser force coloniale nyonso oyo ezongisaka afrique nsima mpo tozalaka toujours mitelengano donc biso sikoyo tobotami na pouvoir wana tozela totala ndenge nini bakoko bakoalimante ngai na yo mpe tokokanga bato basimbi minduki par rapport ya mensonge parce que nzambe akotambola na biso elongo PV ya Congo eye kopesa sango na bato na kombo ya nzambe beglize nyonso ezokangama lisanga ya bato ya mabe mazisien na bandoki kuna nde bapesaka bekuluzu na bameme yebaka ndeko ekuluzu elembo akufa keba 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 bokosila ndeba keba 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 mawa mingi ndeko keba 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 na fimbu ya kekele keba 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 ana ya Kongo boya totonga Kongo ya sika na Kongo ya sika minyoko kufa ekozala te nzambe na bana bazali esika moko kembo 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 nzambi mpungu kembo 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 mvidi mukulu kembo 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 maweja kembo 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 konga mongali kembo 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 chemaunga kembo 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 biso baindo ebongito ye bamvuluzi kimbangu babengaki ye mobikisi na mboka Kongo kembo 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 nzambi mpungu kembo 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 mvidi mukulu kembo 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 nyamolo kembo 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 konga mongali kembo 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 chemaunga kembo 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 nzambi mpungu kembo 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 maweja kembo 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 abaye donc biso bainde sengei to bamvuluzi kimbangu pamba te babengaki ye mobikisi ya baindo nyonso kasi lelo oyo bato ya bakongo bazongisi nguya ya kimbangu nsima pamba te bapratike kimbangu na mensonge bakosi ke kimbangu yezu mutu atindaki ye yango nde ezokoloka biso à tout moment donc avant kongo ebonga ifo tobimana na mensonge wana totie eloko na eloko na esika na yango kimbangu bayaki asaki makambo minene eleki na ya yezu bino bato ba kongo groupe moko bolingi bondimisa kongo mobimbaka wi kimbangu ateyaki yezu tobi eza lokuta biso na bino remise et reprise parce que makambo na bakonza politique bakota yango par rapport ya bevenemo bokutana nango na 2021 na kati na mupepe mambu mingi kelelo tata nilenda simba mupepe na maboko
nakati na mupepe mambu mingi keleluta nani lenda simba mupepe na maboko beto imba sepela anzambe nani lenda simba mupepe na maboko beto imba sepela anzambe nani lenda simba mupepe na maboko na toto ya yamvimba mambu mingi na kindoki nani lenda simba mupepe na maboko na inti ya vimba mambu mingi na magie nani lenda simba mupepe na maboko beto imba sepela anzambe nani lenda simba mupepe na maboko beto imba sepela anzambe nani lenda simba mupepe na maboko kembo yamvu oh yamvu kembo yamvu Wisa bakalusa kumunu kimbo yamvu oh yamvu kimbo yamvu kimbo yamvu kimbo yamvu oh yamvu kimbo yamvu bamindele mekanga kimbangu na kubakalusa kumunu ya kembo bamindele mekanga bakoko na kubakalusa kumunu ya kembo bamama kwisa bakalusa kumunu kimbo yamvu oh yamvu kimbo yamvu do bamindele nde bakanga kimbangu bakanga pambate aela kingana yo kimpwanza ya solo atelemela bamindele ndeni bazo exploiter richesse ya bana Congo ya bana Afrique bazo kenda nango kobongisa Europe ayebisi bango vérité nde batrike baboyi lokumu na ye ebima alebaki ko solliciter papa diangenda imbisingombe muto Équateur adiembela lelo aza camoufler na ba Congo ba format tribu na bango tolobi ke tribu wana to déloger ngo na ba Congo parce que baza ba Congo te bato ba benga ba bisingombe baza ba Congo te na lo bango chaque fois parce que na dossier na bango au grand complet na ba dacho ba utaka kuna na Équateur pona ba ko siéger na ba Congo parce que ba yaka na ba Congo kosala boumbu ya chemin de fer o bamindele ba organisaka na 1923 entre gare centrale Matadi ti au-delà na Boma entre gare centrale aéroport Anjili Lubumbashi et contourner ti na port ya Tikakasa Mwanda. Voilà moi muke obiso lobi ke na kata mukili magie ezali kindoki ezali mais nani akokanga mupepe na maboko siko biso musikoto otambusa mupepe wana oyo ezoko ningisa mukili mais bato bako comprendre yango sima parce que bato bazana liene mentalement pe bazali perdu bayebi nanu logique ya bomoto na bango tele mo pe bakuta na revenir ya mobimba ya bomoto na bango ezate avant to bike pambate chargé social akobanda kosunga mabota nyonso na nzela ya contrôle ya fiche d'engagement des membres. Fiche d'engagement des membres de lobby, il faut bakazi na yango tant to représenter fiche ndenge kozala oche kombo na ona poste non na poste no biso après no ezarate so la na prénom bomaka yango parce que tant yoza ilunga okomi sous Jean sozo ta la fréquence nini parce que fréquence no sko ekomi comblé po ba kombo wana ndem de tambusaka ba fréquence ya bomo inanga na yo soto sangisa wana bakombo abana Israël baomba ndo dominer biso parce que yo tambola na identité baninga mais soki na aéroport baomba otunoka identité no nan bazaka na posa kombo ya ilunga Jean ba considérer en côté Jean bango bazo seka ba bia to baptiser déjà Jean ala mwana na biso petit esclave siko biso ba baptiser biso te do ba kombo tout ya colonisation photo boma yango oh Félix Tshisekedi to bomi Félix ondima kombo Chilombo. Parce que tant que vous en tête en boka, vous avez une double identité, vous avez faible devant baninga bandoromone là, vous avez le lombo que vous bongate. Pour baninga bazo mate bino. Ah, soto lobi vérité, vous lobi oteto okanga bino. To lobi te Congo eza biso nyonso to ya Congo. Pour na to travailler ensemble, to pesa bino sur moral ya solo, o eko décoloniser esprit na bino aux ressources na complexe et infériorité parce que tu comprends que le président Afrique pendant un complexe infériorité devant ba kondina bango ba mindele mais biso ce que to kata liaison na topé alliance wana donc tozo ba makambo tozo banga te parce que mkoto mbo alem suba okanga biso mais
suka bakondima makambu oyo po ezali lobiko ya mutu mwindu nyonso tu pe bango moko babundelaka yango mais bayebi sens ya kombo bazobunda te parce que batripota bamakambu tu basali bavaissement na tous les domaines ale babandika kogérer kokomande pe mutu mwindu aose retrouver te na revenu ya bénéfice ya bomengo oyo nzakomba apesaki ye. Donc na bakazi ya carnet oyo tobenga lokola fiche d'engagement des membres tout na fiche wana il faut remplir dans la formalité à remplir otie kombo non na poste non na poste non kombo na o elandi sami yango babengi poste non o elandi sami non kombo na ngai kipulu poste non nga kombo na mapela ça suffit là parce que na omona mundele te na Europe kombo na Ilunga George siko ba otama na double identité te yo batikeli o mikumba yo zokanisa ke okoma ndenge mongo nzoka bango ba wasekaka biso parce que makambu tout ba onde mutu ba gérera biso toza na moi dire te mais ba pesi biso ka moi espace ke ba petit esclave yo to na génération lelo to mema ndenge le kakate mais tout rosko to kobunda bitumba ezo ya liboso Afrique kobunda na Europe pour se décoloniser à la souffrance. Ezanga ite mais un message on nzamba bakoko atindi pona loposo moindo nyonso tu eza message o kimbango yaka nango be ba tripotaka yango mais lokwa kimbango wana abrisaka déjà ba minyololo nyonso ekangaka biso bato kimbangiste bazongisi susu nzela ya kimbangu o ezaki voya bolamo bato nyonso tu zamba biso tosko tokataka zamba na nzela ne mona na polele poto sepa na bisengo wa Congo liloba ya nzambe bo mwaseko o bakoko etika seko donc na fiche d'engagement oche kombo na na poste non na yo oche numéro de programme na yo na otozo benga lokwa correspondance oche suivi des membres suivi na yo eso mona naka obi ozaka na absence sebele tout ekoza justifier oche nombre ya bana na oyo za na bango na ba formalité mususu oyo kolandisama wana nde okoti siko na responsabilité sociale parce que social abandako sunga batu nyonso par rapport ya misalo to sana ba revenu obiso to bando kotisa parce que to ke deux femmes pas ba mindelete mais ba ko balobi to sa bilanga to boko la biboele poto bimisa sko budget oyo eko doter salaire ya mutu na mutu poto longwa na crise o nyonso ba mindele ba ela biso kasi chargé ya pharmacopée akozala na carnet ya traitement médical ya ba membre nyonso kasi caissier akozala na ba bon de financement de projets de direction et de département. D. Mutu nyonso o amona na gate na kati ya kintu adionde tozo sangana ba absence ebele yambo azwa fiche d'engagement esengeli à remplir note ya justification d'absence. Soki réponse na etope eyano na ye eza ya malonga te wana esengeli akota recyclage pona to lever to laver cerveau akoma na vitesse ndenge mona baninga. Fiche d'engagement ekeseni na formulaire d'enregistrement. Fiche d'engagement ekeseni na formulaire d'engagement A. Formulaire na formulaire d'enregistrement. Donc fiche d'engagement ekeseni na formulaire d'enregistrement A. Formulaire d'enregistrement ezali pona kopesa mutu accès ya kokoma membre kasi condition ezali kaka ya ko remplir ba formalité demandée. Donc pona mutu akoma membre à la longue lobito ozana ba fiche d'enregistrement pour koma membre na kati kintu wadi o remplir ba formalité awa na kati ya fiche oyo pona babimiselo numéro matricule na yo oza reconnu siko na kati ya société kimbangu oyo tozo promouvoir salaire ya mona loposo mwindo nyonso poto longwa siko bangamba ya baninga oyo boya asa mokili na yeme oyo ndima lisanga ndeto ko développer siko Congo wana na ba structure oyo koza déterminer fonctionnellement. B. Fiche d'engagement ezali favori ya suivi ya bureau social. Pour na ba membre nyonso bazwaka ba frais sociaux na bango donc tozana ba frais sociaux. Oh chaque membre abando kozwa parce que anyokwamaki pona kobimisa bakoko na ye achaki ba soutien na ye pona misala bakoko ekende ça veut dire ezali kamuteko ba opesa nde soutien pa ko kipulu te soutien be fort nyonso tozo sala to sande pona développement liloba nzambe wana
ekende liboso po tolonga ba minyololo ya okata ba pongi na tongo okomi pele msuke na semaine momba okeka musala 3 jours 4 jours eza repos ozo ke etala pe ba oto benga lokwa ko visiter ba nature to benga yango oto benga pique-nique biso ke na ba weekend te parce que weekend yo ke ba bar to lobaka déjà que bar eza bourrique achète rien malgré ba koko na biso pe ba salaka nganda eza pe ba bisika ya mbenda bazomela ba makaya bazomela pe ba masanga mais eza différent na part tokota na ba makambo wana c'est veut dire na kata ba makambo wana ba koko basaka nganda lisumu ba mindemba yo gravisser makambo wana pona ba gérer biso siko na condition ya mode de vie na bango maintenant nza masaka mokila pesa ba to ba posa apesi oposa mwasi eza lisumu te mais apesi ba discipline nini bo fonctionner na ngo po société tambo na kimia kati na mokili kati na kimia apesi ba to ba posa ya komela apesi ba discipline nini wo boza na ngo po bosala ba to mabete ça veut dire na bokoko na biso makama bomela ezalaka te ke ote eza lisumu te batunde bakosi ba détourner makambo wana pona ba bloquer mutu nyonso tout mais baloba yeke nzambe ndenga salaka mokili asala te ke mutu nyonso ifo amela asala te ke mutu nyonso ifo ali andunda muso ali andunda muso ali ngandunda te muso ali ambinzo muso ali ngambinzo te donc ekila nzambe eza lolemo o achana munoko na biso achelane mutu ekilate liboso ya biloko naye o bible elobaka wana eza mensonge eza détournement spirituel pona kobangisa o mutu mwindu o vivre te oza limité mais bango ba vivre kana ba champagne na ba whisky na ba makambo ebele mais yo siko zotika la sima ozokanisaka ba vie mususu bango ba okoso ko ba vie wana eza mabe ok vie nyonso so sali nongo na ndenga mabe te yango wana ndevu ya nzambe so sali yango na ndenga mabe siko komi na voix ya zabolo mais satana o bango bateyaki biso ko satan utaki likola koyaki na se eza mensonge parce que nzambe mukomote akutana na rivalité mo babundi na po aboyaki na se eza mensonge to tuna ba mindele satana o bobeta na bible akoyaki wapi parce que bakoko na biso na Afrique bamonaka satana na tetanga akoyaka yo africain o yo zondima makambo wana euti pa ya bayuda fimbwa kekele parce que vérité ndezo ya sikoyo ko déclencher guerre de décennies likambo ya kimbangu botika kokosa ye ajali motindami ya nzambi ya mpungu likambo ya bakoko botika kokosa bango bajali batindami likambo ya kimpavita botika kobomba ye ajali motindami ya nzakomba likambo ya kimbangu botika kokosa ye ajali motindami kimbangu motindami ya nzambi ya mpungu kimbangu motindami ya mvidi mkulu kimbangu motindami ya onyeshongo mvuluzi kimbangu yo oza motindami oza mobikisi mvuluzi ya loposo moindo bilenge messager baza batindami ya nzambe ya mpungu mvuluzi ya loposo moindo donc biso nde batindami siko ya nzambe mpungu toye ko déloger ba chrétien toye ko déloger ba musulman toye ko déloger ba bouddhiste toye ko déloger ba religion tout colonial oya govana na ngumba Congo pona ko traumatiser morale ya peuple africain. De façon batna tout ce qu'on va fonctionner na propre morale na bango parce que tolobaye déjà que le 6 8 mois 1968 Papa Diangé a été allé à Cartubiri en Angleterre, bah Melissa 25 litres à Bibembe, c'est lui qui a signé que le Congo c'est un pays laïque, laïcité, que la religion tout aux chrétiens il faut voir la soit full wana na Congo. Ce que biso ba loi na Papa Diangé a signé qui toye ko bomayango. Et la loi Nzingaku va signer le 3-5 mois 1491 ba missionnaire catholique pour na kokota christianisme toye ko bomayango ça veut dire à la longue ba momonsengo bato wana nyonso ba mbongo ba koza déloger peuple olinga bango souté parce que to comprendre la vérité que bazaki ba traître mais to kanisa ba bato nde ba obikisa biso nzoka bazali batu ya démagogie ilo ba nzambe bo mwa seko o ba koko na biso etika la seko yango to lobi na point B fiche d'engagement ezali favori ya suivi na biso na niveau ya bureau social pona ba membre nyonso bazwaka ba frais social na bango mambo a rejoint frais social ne oalandelaka suivi ya musalo to osala ata to a 10 to ando futana to gérer ti to engager pe bato
Déjà, les Kambouya Mokili, Mbakimbango, le bail, tu as 16 000. Les lots, tu as répandus dans toute étendue de la terre, 510 millions de kilomètres carrés. Mais, nanou, tu kutanité, mais, Ngouya, Otoza, Ngouya, le roi Emma, et que Benda Mututu, na anglais, correspondant à Mokili, pona, Tokutana, Liboke Moko, Tokoksa Mokano, Yakin toi dit, oh, papa Mpadi, a Outaki na Mokitani, ya 1939, pona Rosala, église des Noirs, jusqu'à 1966, basa la réunion na Yolo Ezo, et si batumba salaki pandezo ya koboma papa Bamba na papa Kimba. C'est papa Diangenda qui est l'auteur ya liwa ya batuana nyonso bakufaki mais lelo babimisa bango ba politicien. On te dit que toye to ça la remise de reprise na église Kimbangu c'est parce que balati kombo Kimbangu mais batei Kimbangu te. Bazote ya kuna bana Israël baote na Bible, baote ya ba Adam Eve. Maintenant na baote zo comprendre te. Oyo kakianga ni kuna zobeta makambo ya Adam Eve na jardin d'Eden. Jardin d'Eden n'existe pas. Makambo la bojo ngo wapi. Botu na bamindelo ba ele bino Bible bala tsabino jardin d'Eden. Bino ba ele bino ka mikanda batikeli bino po bino bosela baninga propagande ya masolo mo bo verfia ngote ale bondimi ngo mala mo bokansi ya ngwana de logique à mokili te. Biso penza matindi biso on va discuter tous les deux pour na to conclure parce que mokili eta mona démagogie te. Ba o nzambe babo ilokuta. Bino batu ya zabolo bolati lokuta alibokoti na mayele mabe ya ko exploiter baninga mbongo mais bolati si mitema na bino ke bozali bapimi po ba mbongo ozwa pa bandimi yango bosomba ba voiture bokanisi bokomba patron nzoka boze lokote parce que mbongo yo zokosa muninga no ngolo ko comprendre a bloquer yo okozanga mbongo essence lelo ba nzambe po mwa seko on va on a besoin de tirer dans un point B le fiche d'engagement les alliés favoris a suivi il y a biso na niveau ya bureau social pour na ba membre nyonso bazwa ba frais social na bango à part salaire pambate salaire ya ba membre nyonso e ko ba kopesa ma na nzela ya fiche de paie accompagné na numéro matricule na yo pe numéro ya correspondance donc salaire ya ba membre makambo ya fiche d'engagement ezali makambo ya responsabilité ya bureau social nde mutu akozana fiche o mais salaire ya ba membre e bando leka na fiche de paie wana bando kozala na otozo benga lokola maboko ya comptable mukolo lelo tosali nomination ya papa Songe colonel azali na niveau ya Kinshasa to nommé comme directeur ya développement azali pont ya biso na ba collègue topé bandeko messager nyonso bazwami na Congo Kinshasa par rapport ya suivi ya misala pe développement ya liloba nzambe parce que tolobi que 2021 biso tozo ko sala grande promotion ya misala mais misala na to kopesa lolenge programme wane ko salima to sola na baninga nyonso na Kinshasa depuis ko mangela kufa ati programme ya misala mais programme ya misala tolobi tout ça la structure oyo eko fonctionner misala tanga na osenga mutu nyonso na niveau Kinshasa ke poto développer makambo il faut tout ça la structure ya misala batu musu ba omona netika ke ya kenda na ye mais akenda awasala suivi ya makambo nyonso sikoyo soto sai musala sans détermination un programme sans élaboration ya projet topé faisabilité et lui quoi misala ane banango sabutir te tanga na lobake en tout cas bande kona Kinshasa misala ya mbangu sami beko na ukota yango te yango so abiso to organiser programme ya sika mutu nyonso oyo a comprendre programme oto loba a ko rejoindre oto benga lokola directeur ya développement. Pourquoi tu es papa Songe? Parce que tu as remarqué na niveau ya badara batu bakoya kotala biso na liloba nzambe batike bino mwa quelque chose et au monde na te par rapport ya misala parce que batu basali ba groupe ce développement za bongote wanga na loba ba vérité batu supe ba mona nga mabe kwa nyo loba ki boy mais tozo loba pona ko prévenir parce que zo to bombi vérité muto ala acception makambo aloba ki toute vérité bonne à dire ye moi azali muto polele messager toi yebie muto wanga na zate malgré le loba tumsu ba komi ko wanga na topé ko linga ba échapper mais bazo tout ana parce que bazangi développement topé continuité
ya makambo toza na yango seke mutu toi ozonga recyclage donc on a ke batu musu ebele baza ki chaza bazonga ba recyclage ezate ke ngana leki bango mais recyclage ezali juste lavage à cerveau parce que koko avakufa alobaki ese bokoli biso nyonso bi oui tokoli ese so ngana zate bokoka oui koko bwanya mais mukola lalaka batu musu batremblaka batu musu mobali me akwei na mabele azolela ko mangongeli. Tout le monde était en débandade. Ngana uta ndako na ngana Pascal na yawana na olelaka na sa motema mais c'est moi qui a fait l'organisation malgré il y avait des administrateurs en place. So na yakate il y aura des désordres. Mais na yeki na sala ki juste cause il y a compréhension ya musala ongana yekolaki. Mais na joye ba problème na baninga parce que na dévoiler la vérité, na sala contrôle administratif, ba tout so ba bi ote ko sa contrôle té. Parce que titulaire à ça. Mais titulaire à sur na clarité te. Clarité zali papa zate, il faut te tchana makambutu. Il faut na mesa, toi enregistrant toi ba to tigini nani. Mais vérité na te déclarer qui et créer un problème belé mais si le l'autre le baké, tous ba responsable et a suivi ya misala o pambate to yebi mibeko. Yango siko to moni déjà que demande belé auto sengi bande kokuna na badara ti siko ba réponse ezate potolobi kete avato financer misala kuna na badara esengeli biso na bango to vanda parce que bato bazo uta libanda bazo ya kuna na badara batikele bino quelque chose toza posa ba instrument to somba ba instrument to kelona batikele bino mbongo ata batikele bino peut-être groupe mo onde muto ezwa ki yango eke na mbongo wana sema kamna ndenge na bango siko pari ya bato wana ba soutenir ki bino mukoni bo répondre yango to fonctionner bongo te yango siko ngam na contrôler makambu tout na niveau extérieur na obi ke na sali nomination ya papa Songe comme directeur ya développement azali lokola pont ya biso na baninga o bazana Kinshasa par rapport ya suivi ya misala pe ya développement lo banzambe ça veut dire bapa ya nyonso o biso to bando kotinda na niveau ya badara bakozala encadré na makambu nyonso epa ya directeur ya développement elongo na ba structure fonctionnelle. Pourquoi to lobi bongo parce que tozomona ke bandeko na badara biso tozotinda batu kuna pona bakene kotala niveau misala etikala to lukato ye bandenge nini to ko développer yango encore de nouveau mais bango kuna so bayambi mupaya ba opesa biso sinité. Non, bah, traiter makamwa kanande na bango sko eza désordre makamwa na ngana okota yango te. Yango sko na musalo ngana osala abatu ongana otinda kuna ba okende sur base ya nomination autosali ya papa Songe même si bazana iloko otikela bango kuna ba otika yango na misu na bango me ba pesa yango pa ya papa Songe. Pongana bango to traiter réalité ya ndeni misali kotambola. Parce que tonisco to sala quelque chose na ba projet na biso comme c'était prévu. Notez bien, tozali na grande promotion ya misala ya bilanga na 2021 kuna na niveau ya Kinshasa kasi ya mboto banda misala yango tokotindela papa Songe budget po asombela biso 100 machettes 100 Congo 100 pau barato ainsi de suite quelques matériels ya misala so asombi yango ekovanda wana toko solola na bekipo eza kuna pona to démarrer misala mais misala na biso siko obiso to démarrer loko ezali nouvelle programme d'orientation biso to démarrer misala siko avec ba prime d'encouragement ça veut dire misala 2021 tant biso to banda yango messager nyonso o okende musala a $50 ya prime d'encouragement. On a afongwa motema na asa musala ne sengo tozwa revenu parce que bato belé balatimité mamabe pambate banyokwa mitembele mais ezalaki temps exercice ezalaki temps ya formation. Est-ce que le quoi comme ce qu'on attend ya ko saisir opportunité ya revenu faut simba na bomoko tozongisa bolingo tozalaka na yango depuis yemei otobenga ko mangongeli parce que oyoka te ngana rejoindre mututé ngana ozende mutu tout à rejoindre programme ya continuité. C'est un peu ça parce que ngape na oya Kinshasa to kutana to koba toujours programme po tozalaka
toyebi pe continuité mais tant to lobaka boy to ko expliquer pour ba collègue ba comprendre ba yeba objectif ni tozaki nango par rapport à vision du monde une explication du monde donc yango to lobi ake bapaya nyonso o biso to bando kotinda lokwa bango kuna so bayambi bapaya toyebaka te lokwa baza ba groupe baosolana ndenge na bango biso tozwaka bakonte randi pa ya bato bazalaka baobenga biso mpona solana bato tuna Kinshasa nyonso nazwaka bakonte randi bona omona kaka me makambo boyenga na okota te parce que matoyekolaki boye te asko poto gérer contrôle ya fonctionnement ya niveau ya base tolobi ke to nommé Papa Songe Papa Colonel comme directeur et développement. Il est aussi directeur de développement et à misala pe lubanza mais par rapport à ça pon abiso o abanda ko représenter biso bato extérieur kuna avant to réaliser projet moko songolo parce que to lobi déjà que bato ya Kinshasa to zela bango to sengaki to kutana to sala ba projet parce que ndeni ni to fonctionner ba projet on a ba structure qui biso awa toza na droit toza na quelque chose tozo linga to soutenir kuna ole to senga ka bato o sengi mutu moko to na posa machette atinde bino de machette même ko bokolo na bobosanie bonzambe zaka bongote bonzambe o mangongela la kisaka azaki na bolingwa batu nyonso donc il faut to landa ligne de conduite na e so bozo tengama wana ngana ozana binote. Mais tout ça toujours ensemble dans le cadre ya bolingo nzambe pour tous les peuples du monde. Donc papa nyonso obiso sko to bando kotinda na niveau badara ba ozala encadrer na makambu nyonso ba ozala nango et pas ya directeur ya développement et longo na ba structure fonctionnelle. Notez bien tozali na grand promotion ya misala ya bilanga na 2021 kuna na niveau ya Kinshasa kasi ya mboto banda misala wana to bimisa budget na niveau caisse na biso pona kosomba 100 pau 100 machette 100 Congo to tinda on a badarate to yipsi bato badarate to tindi ba matériel kuna mais ekweye pa ya directeur ya développement avant ce que bozwa yango il faut to vanda parce que to senga bango to vanda bazo mona na te mais kuna bazo tamsa kombo kipulu na bandenge na bango tozo bongisa makampo na bolama mutu nyonso tu. Mais nous sommes en Hollande parce que tu es bani et tu es bi ndeni to yekola makambo nde to bi ke to zali na grande promotion ya misala ya bilanga na 2021 na niveau Kinshasa kasi ya mboto banda misala yango to kosomba na to tindela Papa Colonel chargé au to uti ko nommer sikoyo directeur ya développement to tindela e budget hôtel la biso ba prix ya ba machette na ba Congo na ba pau na ba rato so apesi to débloquer somme na caisse na biso ya lobanza to tindi. Dans toi biso to tinda to yebi déjà que biloko to bimisi na caisse ezambongo bato ebele tango ezoke na niveau Kinshasa il faut to yoka malamu na bato wana ba osa musala ya on a bi ke bato tout ba oke musala to pesa bango $50 prime d'encouragement mais to soli sur papier pona mutamta yeba sko ke abo ke musala ya musala ekozala boye soto si récolte soko ye nyonso ekovana na dépôt ekozala na décision administrative pona bapesa part ya mutu na mutu oyo ekotikala ekoti na dépôt pona fonctionner développement économique na biso pamba te toza ndeko moko awutaki na États-Unis akitaki episenga ko kipulu nazoke Kinshasa meso na komi na okoma na badara natalisaki makambo nyonso eleka kuna mais lokwa siko ngam na tinde aza pe membre na biso extérieur aza numéro matricule na na yebisaki bien que tant yo comme Kinshasa na opeso délégation au bon memo ko tina badara parce que na yebi tout ce qui se passe là-bas so tant yo comme na badara ndenge ngana ito solo laki akoza na quelque chose o peut-être ayoko tala bandeko mais opesa nani parce que tant ozo a soutien ya liloba nzambe za poto tiango ba mona misala mais so dozu soutien ce que ya liloba nzambe to tiango na misala te. Ça veut dire musala ko s'aboutir te toza na lourde charge toza bandeko ba kufi en exercice batiki bana ba suivi ya ba famille wana eza maboko na biso so to yebi musala to tia logique ya makambo nyonso liko na mesa ndenge ko mangela lobaki bwanya na maele likolo na mesa. Ça veut dire maman na aokutana na tindelege da numéro ya Papa Songe aobenga Papa Songe ba osa programme ba okena tina badara
ya zapon na biso donc to ba okoma ba sololi atali baninga ake visiter mausolée place to kunde ko mangongele par après programme nyonso akozala na yango programme nyonso akozala na yango akotika na maboko ya papa songe na misu ya bato ya okuta na badara comme ça soki bakozala nango dans les besoins baorejoindre siko papa songe mais décision sikoyo ya sorti ya makambo ya nyonso tu ezouta en extérieur pona totia makambo likolo na mesa c'est comme ça parce que obino bozoyamba tozomona te c'est bolinga bo doubler bani bo jouer baninga maele mabe siko to boyi maele mabe na liloba ya nzambe siko obiso tozo ko encaisser tozo ko protéger ngo pona ko élaborer ba projet ya ba makambo ndenge na ndenge c'est comme ça to yekolaki et pas ya grand instructeur les grands professeurs mangongele agomo matondo mingi tosali nomination ya mama Obela lokola chargé d'atelier na niveau ya Kinshasa Belgique atelier na biso kombo na yango na Chikongo mangongele BFF ça veut dire tosali otozo benga lokola nomination ya mama Obela lokola chargé d'atelier na niveau ya Kinshasa Belgique atelier na biso kombo na yango na Chikongo mangongele BFF atelier na biso ezali na grand rôle ya kotongela biso bilamba ya bakupe ya lolenge nyonso pe ya ba griffe na yango ekozala na bakombo ya bakoko na biso ça veut dire atelier na biso ezali na grand rôle ya kotongela biso babilamba ya bakupe nyonso to pe ya lolenge nyonso pe ba griffe oyo ekozala poste na babilamba na biso to pe na babiloko nyonso oyo biso tokosala ekobanda kozala na bakombo ya bakoko na biso loposo moyindo to ando sala relation na bakombo ba jante to sali ba moto pesa en griffe kombo ilunga to sali ba moto pesa en griffe kombo kabongo to sali ba moto pesa en kombo mambweni to sali ba moto pesa en kombo kasongo donc to yesko to bimisa su bakoko valeur na bango yeba na parce que so to sali musala na te to sali bakoko ya Israël musala to kotelengana ko za surcharge bandeko tozali na droit ya kodoter ba membre bilamba na cadre ya ba journée culturelle na sima ekozonga na maison d'habillement donc atelier na biso tanga bando fonctionner biloko to bando kosala ba art vernaculaire ekozala exposé directement na ba maison d'habillement o biso to kozala na yango tozana droit aussi ba défilé de mode pona ko garantir promotion ya génération wana makambo etali ba défilé de mode tozana droit koteka ba bilamba pona ko développer secteur ya tissage ça veut dire tout en osala mujube kozaya koteka poto économiser parce que ba pesi 444 direction des études 444 départements ça veut dire na département ya bilanga pamba to kobimisa salaire na biso nyonso na département élevage to kobimisa salaire na biso nyonso na département pisciculture to kobimisa salaire na biso nyonso na département agriculture to kobimisa salaire na biso nyonso siko to ana 444 département 444 direction des études tozali na deux maisons d'habillement moko ekozali uniquement ya kotekisa biloko oyo tobanda kosala bilamba ba art vernaculaire moko ekozala biso moko mpona ba présentation culturelle donc deux maisons d'habillement maison moko ezaka soki atelier asali bilamba totiango na maison wana ba maison wana ebombi bilamba wana soki toza o ba messager ba voyager ba okende ko présenter biso na Suisse to na Inde to na wapi boyeme eza journée culturelle to festival moko to doter bango tenue ancestrale bakena nango po batambola na bokasi nyonso to enregistrer to ba outa makambo wana eza avec ba délai eza na ba loi na yango fonctionnel so bazongi si ba biloko wana mais maison moko eza siko tozo tekisa elamba onga mambo na lina sombe elamba ya rafia so lingo soma ya maison na biso ba prix kozala affiché donc makambo tout eza bien établi batu pe oka baza bana Congo aza pe mposa somba elamba moko au ke défilé de mode to kotekela ye
mais na licence na biso parce que tolobi ke tozo protéger ba cacher mutu to akoyi ba cacher na biso to mettre KO parce que pouvoir toza na yango ezali na nguya ko diminuer mutu nyonso tout kwa zotama na démagogie ya koyi ba cacher ya bakoko donc wela na mutu te mais tolobi ka ke totala ndeni bakoko ba otambusa biso par rapport ya évolution ya 2021 loba nzambe bo mwa seko wa bakoko na biso etikala seko. Tokozana na ba musée d'exposition, il y a visite guidée et comptée. Donc tokozana na ba musée d'exposition, il y a visite comptée et guidée parce que kimangi ça va ça la musée kuna na nkamba, siko bozwi tono na lutendele. Boke chango kuna na nkamba, siko tomba bando tuna mino siko ah tono ezanini, explication mo opesi. Bobote kimbangu atambo elikola mai me Yesu mtatinda ke wa bo dénigrer kaka yango biso na bino tozoyo kanate ye fobote ya ina makamune na puissance atambo le lango à travers nzakomba Yesu bachaka na tono te bandeko so ndeli yo sa comparaison kimbangu oloba kote Yesu nde mtatinda ke tokoyo kanate donc toko la remise et reprise parce que tolobi ke makambo na ba konza politique ba kokota yango moto ezwe liboso parce que tolobi ke tokobunda la ba mindele pe tokanga bango tosamisa bango par rapport ya crime contre l'humanité o bakata biso ba maboko ba exploiter ba saba makambo ebele ba disperser foyer na biso personne n'en parle albozo ko sabiso oh Jésus revient bientôt bo mabe bango ba salaka nana osambisa mo bokase le kaka bongo bokosi parce que biso ba mundenge to yepe na obeta na mino gazon oyo tango ye koki oyo tango ye koki oyo tango ya nzambe akoya kozwa babona mina ye oyo tango kitoko tokozela kimbangu na Kongo oyo tango ye koki oyo tango ye koki oyo tango ya nzambe akoya kozwa babona mina ye oyo tango kitoko tokozela bakoko na Kongo tokoyembela kanzambe ya bomoi yanguya boya toyembela ye tokokumisa kanzambe boya tokumisa nzambe tangwe koki tokumisa nzambe boya tokumisa ye boyaka banso tokumisa kanzambe ye Angelina bomoi ya banso tokumisa kanzambe lakumu nzambe ayebi bana Kongo boyaka banso tokumisa kanzamba bakoko na biso bana Kongo boyaka banso tokumisa kanzamba bakoko na biso baindo banso boyaka banso tokumisa kanzamba bakoko na biso oyo tango yekoki dongonge koki tozopusana vers la fin pona tokuta na bongo la meso mwene babengi yango libakwenene oyo ekoningisa pe ekolengisa tout étendue de la terre 510 millions de kilomètres carrés. Les astres ekoloba, ba astre na likolo ekoloba, mapate ekoloba, mon pepe ekoloba, ça veut dire toko kutana plusieurs croisements ya ba makambu pona to se retrouver na mobimba délivrance. Ya biso ba indo dans le premier rang et le deuxième rang la délivrance de l'humanité tout entière. Quand on le bien tokozana ba musée d'exposition, il y a visite guidée et comptée, pe musée à détermination d'arts anciennes de l'antiquité bantou. Donc tokozana ba musée d'exposition, il y a visite guidée et comptée. C'est que ba arobiso to sala to exposition pe na ba musée ba bazo ya kotala maele ya batu mwindu. Guidée et comptée, bazo chape moi quelque chose pour na to développer makambu ya musée wana. Pour tout bâtir encore ba art de nouveau mais aux appels na ba art mususu ko eza ancienneté de l'antiquité bantou to tamba ba province tout to zo biloko ya tribu na tribu to sansango na musée universel du Congo pona mokilipe longwa libanda batu ba uta ba Europe wapi bayaka mbongo ekota na kata mboka mbongo wana pe ko sala quelque chose voilà ba concept oyo biso to yenango makambu oyo nyonso ekotambwa na détermination des structures fonctionnelles donc ba makambu tout otoloba et bando otambwa na ba structure parce que to ba membre et tout a osana poste nae abiso ezate ko mutu ala mona musala muninga eza administration 444 direction des études
444 départements, donc Bamsou Baoké na département, 444 départements, Bamsou Baoké na 444 directions, c'est que tout a se trouvé na rôle naé, na katia lisanga o. Misala na biso nyonso tokosala revenu à récolte, membre nyonso akozwa par naé, selon programme déterminé ya administration. Les restes ya revenu à récolte. Et kokende na dépôt pour na développement ya secteur économique ya liloba ya nzambe ya bakoko na biso. Oboyi bakoko fimbu ya kekele oswani na Kongo nzala na libumu. Mawa mingi mawa mingi ndeko na mabota bato babungi nzambe bamipesi na banzamba bapa ya ndeko babosani oyo ya bakoko na biso kimpa vita ayokeli biso mawa ndeko atindi biso ba message na liloba ya nzamba bakoko na biso ya solo po ete bato bayeba nzambe solo mawa mingi ndeko na Afrika bato babungi nzambe bamipesi na banzamba bapa ya ndeko babosani oyo ya bakoko na biso mvuluzi kimbangu ayokeli biso mawa ndeko atindi biso ba message na liloba ya nzamba bakoko na biso ya solo po ete bato bayeba nzambe kilumbu kwiza peva Kongo banani bamona yo banda ombe bamona yo kilumbu kwiza bana bilaka banani bamona yo banda ombe bamona yo ya ikembwa nzambe kembo banani bamona yo solo banda ombe bamona yo ya ikembwa nzambe kembo banani bamona yo solo banda ombe bamona yo kilumbu kwiza mangongele banani bamona yo banda ombe bamona yo kilumbu kwiza bakimpa vita banani bamona yo banda ombe bamona yo ya ikembwa nzambe kembo banani bamona yo solo banda ombe bamona yo ya ikembwa nzambe kembo banani bamona yo solo banda ombe bamona yo mvuluzi kimbangu wakanga masambu benadio kilumbu kimosiki beni sukula ntima mvuluzi kimbangu wakanga masambu benadio kilumbu kimosiki beni sukula ntima yange sukula mavanga mame sukula mavanga mame ailwe ngisi wa monao yange sukula mavanga mame sukula mavanga mame ailwe ngisi wa monao batoto mbangi muzulu mbangi maoso matuvanga fumu nzambize imo bakaka babanzila nga mvuluzi kimangu kwiza kaka kwiza sambuno fulusu solo se solo nzambe ya bakoko na biso nzakomba akonga mongali nyamolo ibanza maweja nangila onyashongo chemaunga mbunga tobeleliyo na kombo ya balongi nyonso oyo bamika bakimbeka pona elonga ya biso bakitani mbwa bango na tina ete batambola na biso elongo pona tozala na mayele pe bwanya ya kokolisa likabo oyo nzakomba akabelaki biso pe akabelaki bino bakoko na biso pona bobongisela biso bisengo ya libela na libela bokomaki milimu pona kotalisa biso nzela ya manso pona tokundula bosembo ya bomoto pe ya bomoi bwa biso mobimba pona nyonso etambo na kimia kati na mokili kati na kimia pona totatola kombo na bino
bambuta za bantu na babitumba nyonso bobundaki ya kozongisela biso bonsomi ya mobimba ya bomoto pe bomoi na biso mobimba. Kombo na bino elongo na Nzakomba ekumisama na pasi nyonso bomonaki pona biso batu ya lelo pe bayeba koya nsima na biso. Bolongola bomoi pe bomoto na biso kati na bwale pe kotelengana. Bobikisa biso kati na mikakatano ya nyonso pona tozwa makasi ya kolengela bomoi ya bileko ebele o bakoyingela nsima na biso na ntina ete bayeba bino na bosembo nyonso. Tokumisi yo nzapa pona okokisela biso posa ya bomoto bwa biso pe ya bomoi na biso pona kolongola mokili oyo kati na kotelengana. Pona moko na moko na biso ayeba ntina ya bomoto pe bomoi bwa biso kati na mokili. Tokelamaka na Nzakomba solo pona tokokisa mokano ya etinda na Nzakomba oyo ebombama na kati ya bomoto tozali nango lelo. Bolobaki yango pelele ete bolingo na bino kati na biso ezalaki ya kotalisa biso nzela ya bosembo nyonso pona tokutana na bolamu ya bomoto bwa biso. Na ntina ete moko na moko na biso akutana na mokano ya bomoto bwa ye pe bomoi bwa ye mobimba. Bokokisela biso mokano ya manso pona tolakisa manso bolobaki na kombo na biso bakitaye na bino pona mobimba na bino emona na mpwasa. Tokumisi yo nzapa na bolingo nyonso okabelaki biso pona tozala na molende ya kolandela manso maleka kala pe oyo ezali koleka moi mwa lelo pe oyo ekoya liboso pona tomilengela libela pona bolamu oyo ekotya biso na kimia ya libela na libela. Matondo mingi na mama Kimpavita, mama Wanzile, mama Makeba, mama Nyamega, mama Mafuta, mama Nzinga pambate bobatelaki likabo oyo ekopesa bobatelaki likabo oyo epesamelaki bino na Nzakomba pona bolamu na biso bato ya lelo. Bokabela biso molende na bino nyonso bozalaki na yango ya kozongisela biso nzela ya lobiko na biso ya kino suka te pona tolongola libota na biso kati na pasi ya boumbu oyo eumeli ntango molai mbula kama na mitano na zomi na mibale. Bobebisa misala nyonso na soloka oyo ezali kokanga biso nzela pona tozanga bolamu ya bomoto bwa biso pambate bonyokwamaki mingi pona kolongola biso kati na minyololo ya badongola meso pona tokoma ndenge moko lokola batu banso ya mokili mobimba. Bokasi na bino emonana na kati na biso pona tobongola manso ya sika na ntina ete bosepela na manso bolukaki pona mokili oyo pona biso bakoko na bino tobuka mbuma ya bolamu nyonso ya pasi nyonso oyo bomonaki. Mvuluzi Kimbangu solo tobeleli yo na kombo ya balongi kama libwa na motoba pona tozala oyo olingaki biso tozala pona kokengela malamu manso mapesamelaki biso na Nzakomba uta boyei na biso likolonse. Tobeleli yo nyamolo ibanza na kombo ya zomi na motoba na mitano oyo balakisaki biso bozindo ya mokili ya molimo pe mokili ya bakoko na biso ya petwa. Tozongisi lokumu na Nzakomba solo pe bino bakoko bwa biso pona bokanisaki biso yambo tobotama botondisa biso na molende ya kolandela makambu na biso ekende liboso tango nyonso
nzambe ya bakoko na biso totomboli kombo na yo likolo na nyonso pamba te olingaki biso bato ya lelo yango wana ofongoli biso misu mpona tokundola mabombami ya bolamu ya bomoto pe ya bomoi na biso mobimba etikala se bongo oboyi bakoko fimbo ya kekele oswani na kongo nzala na libumu totondo mpona nzakomba ole nkumu maweja nangila pe bakoko na biso nyonso ya nguya totondo mpona biso moko bilenge ya nkoto mibale pe bakitani oyo bakoyingela nsima na biso mpona kotombola esika biso tokosukela kembo 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 nzambi ya mpungu kembo osi wasolwa kembo 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 mvidi mukulu kembo si wasolwa nzaya yoso kembe la babo bakwikila munzambi ya mpungu tulendo kongo kembo 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 maweja kembo si wasolwa kembo 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 nzambi ya mpungu kembo si wasolwa nzaya yoso kembe la babo bakwikila munzambi ya mpungu tulendo kongo kembo 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 mvidi mukulu kembo si wasolwa totondo pona mvuluzi kimbangu pamba te yende mobikisi ya mokili mobimba mususu azate so bakoso Mahome aza mobikisi lokuta Mahome azaki chef d'état major abandeli koboma bato na ville ya Mecque oh Jésus azaki mobikisi lokuta Jésus n'existe pas, c'est un dessin animé oh Bouddha azaki mobikisi te azaki mobikisi ya bato ya mboka na bango par rapport ya sekele atelisaki bango ke balanda vérité ya programme déterminé oyo apesaki bango mpona balongwa na boumbwa baninga mususu bango mpe babanda kosala bakoma ndenge moko na baninga nyonso tu ye mtatika religion na ye bouddhisme eza na 8 piliers bamusulman baza na 5 piliers mais bouddhisme babuddha baza na 8 piliers mais tolobaka deja ke kombo na eza buddha te kombo wana ya buddha ezaka nde bobenga Moïse bana Israël mutu babengi ke peuple na mutu na bango ya lumière nde biso tobengaki mbango lelo mvuluzi donc parce que apporter biso lumière toyeba bosolo toyeba bomengo na bapesa biso eza mpona bamindele te biso nde foto vanda totya mibeko toyeba ndenge tobanda kolesa bamindele yango nde ezozela biso parce que so tosali yango te tokoza toujours surchargé ti tokolongola équivoque wana nde tokosepela sikoyo na Congo mais so tolongola équivoque te tomwa lokwaka nzambe alingai biso te nzoka nzambe azalaki na bolingo ya tous les peuples du monde donc Moïse bana Israël babengaki Moïse c'est l'homme solo na bango ya démagogie bakosaki ke abikisa ye bango pa Pharaon tobi te Moïse abikisa ye bana Israël te parce que biso baafricain tokangaka bana Israël na boumbu te bayaka misala tosengaka bango Abraham topesaka ye bantaba na bameme parce que abukaka lokuta pa ya bakoko na biso ke Sarah aza mwasi na ye te koko akomobima na Sarah mais ntango ayo comprendre ke Sarah aza mwasi Abraham eza botutu bafuti ye bantaba babengani ye na sol africaine akomi na Israël okoyo bazalaki me bango bantaba na basoso na bamwa bata biloko ya utaka nango na Afrique na Égypte ale kuna bakumisi ye na Bible bokomobengo père de la nation biso meso aza père de la nation aza père de la nation israélien aza père de la nation banation ya mokili momba te ya plusieurs nations Congo eza nation siko ndenge yo olobaki Abraham akoma père de la nation congolaise non bon kimbango siko place na ye tokotya wapi yango siko toyei kodébarrasse masonge wana nyonso evandela biso po tose trouve siko na développement ya baparcours nyonso oyo bakoko na ngai na oyo basalaki donc Moïse toloba babengaka ye oyo tozokobenga lokola toloba déjà que Moïse eza kombo na ye te mais azali na kombo oyo bakretien bayebi te pe bakoka kopesa biso baréponse nango te ndenge moko Bouddha tomoni kuna bazobenga ye Siddhartha Gautama donc kombo na ye Siddhartha Gautama mais Bouddha wana babengi eza titre ya lumière ya décolonisation asalaki bango mayelo apesa ye bango mpo basan sortir nde baconsidere babia te oyo mutu na biso ya mayele
il faut tobenga ke Bouddha na munoko na biso donc eza lokwa lumière mutu mo apporter bino lumière mais ye moko mutu ango bobenga Bouddha voye kombo na Siddhartha Gautama soit tiki religion na ya 8 piliers ba africain musu ba koma ba bouddhiste so zo elukani kuna parce que makambo wana ya tiki wana asovaki peuple na eza makambo ya Nzambe te o tozolobela lelo batna batu ba ko se développer topé bako se retrouver na bolama moto na bango selon ba logique ya mobimba bo moto na bango oyo bango ba ko pratiquer donc voilà moi mokyo biso to linga to loba ngwana to lancer fête ya Mvulus Kimbangu le 3 octobre oyo toza na grande manifestation oyo tozo obligé même ba konza Congo to basala ka journée fériée le 3 octobre pour mkolwana mubikisi na biso Kimbangu a démontrer qui force ya mutu mwindu et pas ba colonisateur belge prison panzana ki na mupepe na lokito akake Kimbangu wana bimaki aise ba mindele ke mutu mwindu akoma maele koleka mundele na to lancer fête wana 99e édition en 2021 et aux centenaire. Et le 3 octobre 1921 jusqu'à 2021 centenaire. Aujourd'hui, le 12 octobre 1951, Kimbangu était disparu na Katanga Kuna, na Lubumbashi. Bamindele basali mensonge bakosi ke Kimbangu est mort, ba fabriquer et qui ko batie na cercueil, ba pesa papa diangenda, yango ya élection na Kinshasa et komaki na Kinshasa le 2 avril 1960. Un samedi na 16h et que Kwango yango ba tchana nkamba bakosa batuke osuke botaka mais so suke botaka bo lakisa biso parce que biso to bige ezekeko bon bino bato tout botela biso ba commentaire oh suki wana papa Simon Kimbangu ye komone Simon te bo fongola na cercle po mindondo esila parce que so bo fongolité biso to ko poursuivre bino ti bato ba kokanga bino parce que le na biso eza nguya ekolata tout étendue de la terre 510 millions de kilomètres carrés lokwa passe koleka makasi bato baloba te to bandeko ko ignorer pe maloba bato mingi totala pena makambo na bango ale toke na nkamba fongola cercueil to fongoli eke kwa l'église kimbangiste kangami to zipi makambo wana to tie programme ya Kimbangu bato baite ekola siko Kimbangu na nguya na oyo ayeki na yango ya Nzakomba dans part wana toza siko na programme ya 2021 otobike tokosala 21 prières na mbala moko tokosala plusieurs cérémonies tokosala prière ya cérémonie de réunification otosaka na Sénégal tozwa mabele misatu oyo eza kosangana mabele ya Maroc tosangisa na mabele ya Sénégal tosangisa na mabele Égypte. Et on se retrouve clôturer cérémonie à Soukana 2021 awa mabele nyonso to boaka ngosusu awa pona to déclencher suko liberté de l'homme noir donc to pesina programme te mais to pesa programme nyonso to ya makambo to sala na 2021 juste na premier jour wana 2021 biso to bandi makambo to relaxa ndenge nini to fonctionner ba o ba yi programme ba o laksa programme na bango ba o pe ba éviter ba hotelengana ba ozela kaka balanda programme donc voilà mon moké to tombeli ba koko nyonso ya mokili mobimba butu malamu na kombo anza komba liloba Nzambe bomo ya seko oya ba koko na biso e otika la seko oboyi ba koko fimbo kekele oswani na Kongo nzala na libumu.